mingi info lingala journal ya peuple pona peuple mbote na bino nyonso na esengo nyonso tofongoli ya lundi 7 juillet 2025 mpona kotesa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afongolaki weekend eleki table ronde sur les crédits bonobo oyo ezali bongo mécanisme ya financement mpona concertation pe valorisation ya biodiversité na bénéfice ya ba communauté locale pe ba peuple autochtone oyo ezali bongo fruit ya partenariat entre ministère ya environnement et ya développement durable ICSN na mokuse AZF pe fondation Dizo Anvers ba détail bokozo yango na bason lebso ezali koya to poursuivre édition na biso na ngambo ya primature pour l'hôtel ndenge première ministre Judith Suminwa a participé qui samedi 5 juillet na cérémonie commémorative ya centenaire ya Patrice Emery Lumumba nyonso elekaki na hôtel du Fleuve. Premier ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a participé à week-end élequé dans l'hôtel Fleuve Congo, dans la cérémonie commémorative. Il y a centenaire, il y a naissance, il y a Patrice Emery Lumumba. Événement Oyo, qui organisé conjointement dans la fondation Lumumba Ville, Patrice Emery Lumumba. Pour rendre hommage à héros national, période indépendance, il y a République démocratique du Congo, figure emblématique, il y a lutte pour la liberté, paix d'unité, il y a peuple congolais. Patrice Emery Lumumba, Azali Kodemere, plus d'un siècle après naissance naïe, source il y a inspiration, paix et fierté collective. Grâce na courage na ye pe na vision et longo na sacrifice, Lumumba pe na ba compagnon na ye nyonso ba memaki RDC le 30 juin 1960 na souveraineté nationale pe internationale. Na discours na ye premier ministre akumisaki mémoire ya oyo a qualifié homme d'état hors du commun pe symbole éternel ya lutte pour la liberté pe justice. Premier ministre Patrice Emery Lumumba ya Congo indépendant azali ko demeurer ti lelo symbole moko vivant ya lutte na biso pour la liberté, justice et d'unité, il y a peuple congolais. 65 ans après indépendance, il y a RDC. Et Zali Bongo, centenaire pays, il y a naissance, il y a Patrice Emery Lumumba. Tozali kokanisa message na yasuka oyo apesaki na mokili pe na postérité histoire akoloba mokolo moko liloba na ye lelo histoire azali ko rendre ye hommage ndenge Judith Suminwa atalisaki pe arapelaki influence ya Lumumba ezali koleka ba frontière ya RDC Afrique pe mokili mobimba lelo bazali kotanga kombo ya Patrice Emery Lumumba artisan ya libération ya continent mobimba double anniversaire oyo ezali invitation na mémoire pe lisusu na action na tango oyo mboka na biso azali kokoba komba na yepo na kimia démocratie développement pe souveraineté économique oyo balumumba batikelaki biso etikali kaka sikoyo rêve ya Congo uni fort pe solidaire eye bana ko continuer ko inspirer pe ko guider ba choix collectif ya bato nyonso. A profitaki na occasion ba fondation organisatrice ba sollicitaki auprès ya chef ya gouvernement accélération ya projet ya Lumumba ville oyo ezalaki créé depuis 2013 na province ya Sankuru ezali destiné pour na honorer mémoire ya héros national. Judith Suminwa a répondaki favorablement pe atalisi engagement ya gouvernement na ye alobi occasion pour na ye ko rassurer fondation Lumumba ville pe oyo ezali largement na mokili mobimba to na RDC mobimba na engagement ya gouvernement na ye ya ko avancer na projet ya kotonga Lumumba ville ambition ezali bongo kokotisa démarche moko globale oyo ezali kotombola éducation culture développement économique pe ya région mobimba ya Sankuru pona kotombola to kokanisa mémoire ya Patrice Emery Lumumba bosimba pe boyeba ke fondation Lumumba ville pe Patrice Emery Lumumba ezali kotenir na édification ya ville oyo historique oyo ekokoma na tina wana centre culturel touristique majeur pour na mboka na biso. Parti politique Union congolaise ikona mokuse autorité morale professeur Daniel Mukoko Samba mingi penza na province ya Congo centrale ba organiser ki tournoi monene ya nzango na cadre ya ba festivité ya 65e anniversaire ya indépendance ya République démocratique du Congo Fabrice Lundombi héritier Mapinde. Union congolaise, ikona mokuse, parti cher, ya son excellence, vice-premier ministre et ministre ya économie nationale, professeur Dr Daniel Mukoko Samba,
boye na niveau ya province ya Congo Central na bokasi ya mwana mboka Givangu Osok oyo azali secrétaire exécutif provincial CEP pour la province ya Congo Central ba organizaki milulu moko ya kafu pour na célébration ya 65e anniversaire ya indépendance ya République démocratique du Congo le 30 juin. Camarade CEP Guy Osok Vangu abongisaki elongo na Lipronza Ligue provinciale ya bamama ya Nzango tournoi moko ya Nzango ya kafu bo simba pe boyeba yango ebandaki kobanda le 27 pe esilaki le 30 juin. Boye remise ya bakupe ba enveloppe elongo na misolo epesamaki na ba équipe nyonso mibale oyo balekaki na finale. Boye coupe enveloppe ya équipe championne epesamaki na maboko ya Yemei camarade CEP Iko pour la province ya Congo Central. Boye pona nyonso CEP ya Iko pour la province ya Congo Central organizaki milulu oyo na ndenge ya kosakana te ndenge kaka bino moko bozali komona ba mama ya Nzango ya province ya Congo Central batondisamaki na esengo na kombo ya présidente pour la comité ya Lipronza mama Sylvine Kenge yepe azalaki na organisation ya milulu oyo bapesaki merci na équipe nyonso pe mingi penza balobi bakokaki kosilisa bongo te sans kokumisa ba effort ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali kosala makasi pona kimia pe développement ekota libela na République démocratique du Congo mingi penza na partie est na ye epai wapi ba rebelle to badongolo miso bazali koluka tango nyonso kozangisa kimia na République démocratique du Congo ba mama nyonso na province ya Congo Central basepelaki makasi pona organisation oyo pe balobi bango nyonso pe tango nyonso na sima ya Union Congolaise iko na mokuse parti cher ya autorité morale professeur Dr Daniel Mukoko Samba bendele ya iko na province ya Congo Central ezali kopepa se kopepa ba manifestation nyonso pour na 65e anniversaire ya indépendance ya RDC ezalaki vraiment kitoko na nzela ya tournoi ya Nzango oyo CEP ya province ya Congo Central ya iko a organizaki. Honorable Maotouene Eli ya commune ya Selembao azalaki invité spécial na rencontre sportive Moko ebetamaki dimanche 6 juillet entre quartier Konde na Inga kuna na terrain Snell na commune ya Selembao. Christian Kangebe kuna na compte info Lingala. Week-end de l'équipe terrain Snell na commune ya Selembao et yindaki na ndenge ya kosakana te rencontre moko ya football loisir et betamaki kuna bana ya quartier Konde bandongwanaki elongo na bana ya quartier Inga nyonso bilenge ya commune ya Selembao basepelaki kondongwana na lisano ya ndembo nyonso wana impulsion ya honorable Maotouene oyo azali élu ya commune ya Selembao babengi les responsables yepe amakaki présence na ye na idée azalaka na yango tango nyonso pona kosunga bilenge pe kopesa bango impulsion tango nyonso appel ezalaka lancé honorable Maotouene du les responsables molobeli kaka moko ya bana commune ya Selembao bazalaka na ye na assemblée provinciale azangaka te présence na ye et sepelisaki bango na ndenge ya kosakana te pona kozonga na rencontre proprement dite match ezalaki vraiment équilibré équipe ya quartier Kombe na quartier Inga bandongwanaki na ndenge ya kosakana te première mi-temps même deuxième mi-temps et soukaki kaka na score vierge à 0 but partout na esengo wana bancadrer ya ba quartier nyonso mibale batalisaki esengo na bango pe komona présence ya honorable Maotouene du les responsables. Merci beaucoup honorable Maotouene par rapport au négatif que c'était bala c'est mort c'était biso na ba initiative ya boye ya ba bien et bien ba jele belé ba ko ba kuluna biso toujours lité na bale mais parmi mwatu moto alors et des biso na initiative ya boye biso to tirer pe to côté petit na suka to sengi pe na ye ndama supese makasi apese mayele ba ko biso ti na suka to sa su ya koleka le susa makasi. Merci honorable Maotouene to sepeli na initiative oyo donc tellement ça ne bandeli tout ça pena besoin au kerango ti na suka surtout na initiative aussi pour na commune ya Selembao en tout cas to sepeli makasi sepeli vraiment. Na sima ya rencontre oyo ndenge kaka ezalaka na bokasi ya yemoko honorable Maotouene du les responsables molobeli ya bana commune ya Selembao asangisaki bango esika moko pona kokabola mwa eloko ya komela boye nyonso wana ezalaki esengo makasi azwaki maloba sur place honorable Maotouene asensibilisaki bilenge esengeli bamipesa na kelasi oyo azwi occasion ya kotanga te amipesa na formation bosimba pe boyebake azali numéro 1 ya
ONG monene babengi Congo de l'espoir nyonso wana pona kosunga bilenge na ba cadre nyonso bilenge bakoma utile na société pona bilenge afongoleli bango ba porte oyo nyonso azana besoin ya koyekola akoleka kuna eloko ya pasi ekozala te a sensibiliser ki bilenge na ndenge ya kosakana te ba se prendre en charge bakoma utile na société yepe na ngambo na ye abeti tolo tango nyonso kosunga bilenge kopusa bango bakende liboso ezali cheval de bataille na ye honorable Maotwene eloko asalaki bilenge nyonso ya commune ya Selembao bapesaki merci pe a promettre que mikolo ezoya tournoi moko munene inter Selembao ekozala organisé ekosangisa ba quartier nyonso ya commune ya Selembao surtout que toza na période ya vacances pona kosunga bilenge nyonso na vision na ye azalaka na yango. Commissaire général de la police nationale congolaise Alonga Boni a téléméli tracasserie na ngambo ya ba policier bolanda. Na pesi longonya na ba congolais oyo ba meseli ko filmer ko tindela biso elongi na yo tango da ko senga mbongo bimisa mbongo za na poche wana bimisa yango tozomona pe toyebisi na commissaire provincial soki tozwi yo wana kende na ndolo kende govana kuna atambula moko atambula mibale ndenge kaka juge ya kosepela pesa yo apesi yo mais lokola tosi toyebisami toteyami bayeba kosala makambo wana lisusu soki tomoni yo ndolo pe awa lokola ezali na intention ya république mobimba nazali koyebisa na bakongolais banso bayeba lingi kimia bafilmaka ngonga nyonso makambo mabe ma police soki bazali kosala tracasser epai ya bana ya moto kobotola moto kotobola bapneu kobotola bakarte kolongola baplaque bafilme moto wana ata asali contravention mais oyo osali ezali infraction destruction méchante baisager de la route basalaka contravention mais tango yo oki olongoli plaque oki otoboli pneu obotoli moto wana komi tracasserie ezali contravention te ezali infraction violence et voie de fait ou bien destruction méchante et okene kosamba kuna zambi tolembi. Communauté Itna en charité du Congo, c'est Ikona Mokuse et le représentant légal Nabango Mola Youssouf Kembo ba commémora qui samedi 5 juillet na stade de Vélodrome liwa ya 3e imam Hussein Kuna na Karbala Bola. Communauté Itna en charité du Congo, c'est Ikona Mokuse et le représentant légal Nabango Mola Youssouf Kembo ba commémora qui samedi 5 juillet na stade Vélodrome ya Kitambo en Choura topé anniversaire ya liwa ya 3e imam Hussein Oyo Azalaki petit-fils bien-aimé ya prophète Muhammad Oyo akufaki pona ko défendre vérité justice pe ba valeur éternelle ya Islam na cérémonie ya Anshura Oyo ya Seiko to monaki ba intervenant ya ndenge na ndenge lokola Maolana Ibrahim Oyo abetaki lisolo ndenge nini Hussein akufaki pe deuxième intervenant ezalaki bongo Daouda Wamba ye na ngambo na ye alobelaki ndenge nini Imam Hussein azalaki mokitani ya Ntoma Mohammed. Troisième intervenant ezalaki Maolana Issa ye asengaki na bashiti nyonso bazalaka na vie de prière pe batelema po Islam ekende toujours liboso na sima ya ba intervention oyo nyonso ngonga eyaki pona bashiti nyonso présent na stade Vélodrome kotalisa mawa pe bapasi ya mitema na bango na ndenge ba assassinaka 3e imam ya Hussein injustement kuna na Karbala. Bongo pona kosukisa Anshura Oyo représentant légal ya Seiko Mola Youssouf Kembo azwaki maloba pona kopambola ba croyant nyonso bazalaki présent pe kotalisa bango litomba ya Anshura na calendrier lunaire islamique
Alors nde mokolo wana na 10 premier jour nango nde événement oyo elekaki ye azalaki na kati ya mabele moko babengi Karbala. Donc na mabele wana Karbala nde place bablokaki ye a avancé te mpo akende koyoka plaidoirie ya population na modèle oyo badirigeant baoppresseur babandaki kodirige bango comme ye azalaki le successeur reconnu islamiquement. Yango wana omoni akokaki kokoma te esika population ezalaki, et puis na nzela wana babarelaki ye ezalaki armée liboso na ye nde armée wana bakomaki ntina niveau ya koassassine ye ya komassacre bato nyonso to bako. Désormais, maman prophétesse Aminata Dorcas Mamadou a commis bongo pasteur boye ba ke consécration na ye esalemaki dimanche 6 juillet 2025 na église Patmos kuna la commune ya Ngiringiri oyo ekamamaka epai na ye moko apôtre Mwanza wa Mwanza Igonting. Église Patmos oyo ezwami na commune ya Ngiringiri na bokambemi ya apôtre Mwanza wa Mwanza bazalaki na kilt moko ya monene dimanche 6 juillet 2025 epai wapi maman prophétesse Dorcas Aminata Mamadou ya France azalaki consacré lokola pasteur na kilt oyo tomonaki louange pe adoration ezalaki vraiment au rendez-vous. Église Patmos elati elamba ya sika prédication esimbamaki epai ya apôtre André Mbikai oyo ateyaki na mokanda ya 1 Pierre chapitre 1er verset 5 kuna alobelaki bafruit ya Saint-Esprit oyo esengeli egide mosali na Nzambe Dorcas Aminata na occasion aprofitaki pona kopesa ye ba conseil ebele kuna atalisaki ye ndenge tango nyonso esengeli azalaka na écoute ya Saint-Esprit po a bénéficier na ba faveur ya Nzambe pe badon na ye nyonso eyebana na kose manifester. Après wana mopange na cérémonie esalemaki na bokambemi ya ye moko Toma Mwanza wa Mwanza basali na Nzambe bazingaki prophétesse Aminata Dorcas Mamadou na mabondeli pe bapakolaki ye mafuta na nsima ya nyonso balatisaki ye toshe mpo na kolobake désormais azwi bibundeli nyonso oyo esengeli lokola mosakoli Bible pe epesamelaki ye na maboko. Dans son livre des souvenirs, Papa Kédé se souvient de nous. Papa jamais tout ce qui était son baiser. Bongo na sima bayembaki kopresente mama pasteur Dorcas Aminata Mamadou liboso ya etonga mobimba. En tout cas nzela oyo mama Dorcas Aminata Mamadou ya France aponi ezali nzela malamu Nzambe abatela yo pe accompagner yo na mission oyo ozwi ya kokotisa bana na Nzambe ebele na bokonzi na ye. Totikali kaka na religion pour la kotesa bino ndenge midi en prière na bokambemi ya pasteur de Landu ndenge bafongola ki lundi 7 juillet milulu na bango ya monene ya jeune ya 21 jours o babengi yango baptizo fire 2025. Kele o bana na Nzambe mbote boyoka sikoyo sango malamu oyo na memeli bino midi en prière na bokambemi ya pasteur de Landu babengisi bana na Nzambe nyonso na 21 jours de jeûne et prière oyo babengi yango Baptizo Fire 2025. Epai wapi ekobanda lundi 7 au dimanche 27 juillet bana na Nzambe bobenga mibino nyonso na moma kitoko oyo ya mabondeli epai wapi ekopesa nzela na basali na Nzambe ya nguya oyo bakodefile pona kote ya liloba na bomoi tokozala bongo na apôtre Roland Dalo, prophète Joe Grace Mwenze, pasteur Laure Lombo, pasteur Roy Bondo, pasteur Parfait Mavou
Fungu, apôtre Narcisse Magila, pasteur Annie Kondo, pasteur Henri Papa Moulaja, pasteur Vicky Yomba, pe Otia Milulu, pasteur Dede Landu, papa, mama, elenge mwasito elenge mobali, korate pasano oyote midi en prière et pe sibiso, bambate na nzela ya kokila, pe ya kobondela, kolo akangolaka, na ndenge ya kosaka na te. Yo moto zala ba problème kilikili, yaka na temps fort oyo, midi en prière et bongisi po na bino. Baptizo Fire 2025, okozala délivré totalement. Mwana mama, yoka, Baptizo Fire 2025 oyo, ekosalema na 3 vacations, c'est-à-dire na tongo, na ngonga ya 5h30 kino 7h15, ekobanda koleka na page Facebook ya pasteur de Lelandu. Deuxième vacation, ekobanda koleka na midi en prière, pe troisième ekobanda kosalema, na ngonga ya 16h, kuna na église mission apostolique Golgotha, oyo ezwami na commune ya Kasavubu, référence rond-point Kimpwanza. Baptizo Fire, Baptizo Feu, Baptizo Moto. En tout Baptizo Fire 2025. Na enseignement bosengeli koyeba ke clôture ya année scolaire 2024-2025 esalemaki kitoko na complexe scolaire Kaila oyo ezwami na commune ya Kisenso epai wapi ba élève ya maternelle bazwaki ba certificat na bango Igon Ntingi héritier Mapindeni. Ndenge kaka ezalaki prévu samedi 5 juillet 2025 ezalaki clôture ya année scolaire 2024-2025 na complexe scolaire Kaila oyo ezwami na commune ya Kisenso ekangaki ba porte na yango. Cérémonie elekaki vraiment kitoko, ezalaki cérémonie moko haute en couleur epai wapi tomonaki présence ya ba invité ya ndenge na ndenge nyonso ebandaki na discours moko magistral ya représentante ya famille Kaila, madame Nathalie Kaila Kapenda oyo azali coordinatrice ya complexe scolaire Kaila. Ye arandaki ba hommage epai ya grand homme apôtre des enfants Monsieur Kaila Yivila Victor, promoteur ya complexe scolaire Kaila. Nous ne pouvons pas parler du complexe scolaire Kaila sans faire allusion à ce grand homme. Tokoki koloba pona likambo oyo etali complexe scolaire Kaila soki tolobeli tata oyo ya monene te. Un héros. Moto oyo alonga titumba. Un baoba. Moto azalaki zete monene atei komela. L'apôtre des enfants. Oyo azalaki toma ya bana. Monsieur Kaila Ibila Victor. Yengenge Monsieur Kaila Ibila Victor. Le grand formateur. Moto oyo aforma bana ebele aforma babebele. Grâce à lui, Nangolu na ye, nous sommes réunis en ce lieu. Bongo Nasima ekomaki tour ya démonstration ya qualité pe ya niveau ya enseignement oyo ezali kopesama na complexe scolaire Kaila, école ya formation moko ya qualité na bokambemi ya coordinatrice Nathalie Kaila Kapenda oyo azali kokumbela ndenge kaka promoteur na yango alakisaka ye nyonso elekaki vraiment kitoko, ba poème, ba sonnet, ba récitation esalemaki bana ya complexe scolaire Kaila batalisaki ke kuna enseignement ezali ya qualité. Après nasima ezalaki cérémonie ya kopesa ba certificat epai ya bana maternelle oyo tobengaka collation nyonso elekaki vraiment kitoko. Bana ya complexe scolaire Kaila batalisi ke na Kisenso ezali kaka bango. Bosimba pe boyeba ke complexe scolaire Kaila ezali parmi ba meilleure école awa na district ya Moamba mingi penza na commune ya Kisenso. Adresse na yango po na bino ba parents ezali simple, avenue Matadi numéro 46 na commune ya Kisenso, référence hôpital d'État epai wapi ba encadrer bazali ko encadrer bana na ndenge ya kosakana te ndenge bango moko balobi. O bazofandisa bana na bandako na bango batindila biso bana na complexe scolaire Kaila ata za baba ata za kizengi biso toza penza bien formé pona ko former bana wana. Il y a des formateurs, tous les enseignants baza tellement qualifiés ma casse. Souci zali, tous les options na kati ya Kaila, tous les coupe couture, tous les pédagogie générale, tous les biologie chimie, tous les électricité générale. En tout cas, les parents boya beaucoup la décider vraiment
idéal biso surtout to ya mabilo maboko ya kofungwama. Merci vraiment. Ba parents basa la biso confiance denge basa la biso confiance bakopa kosa la biso confiance oyo aza na tembe atinda mwana ye niveau nyonso mwana azali biso toza koforme mwana tozo komisa ye lolenge mosusu donc oyo aza na tembe ameka epa ya biso parce que oza na bato ebele baza déjà na ba résultat wana et puis ba témoignaka déjà pour na complexe scolaire Kaila l'excellence c'est chez nous. Boyende ezalaka ba parents nyonso bobengami kokende ebele pona année scolaire 2025-2026 bopona complexe scolaire Kaila kuna na commune ya Kisenso epai wapi bokozala dessus soki mokete enseignement ezali kopesama neti kaka na mikili ya poto kasi oza na commune ya Kisenso na district ya Moamba. Bon, tu vas peser potopota qualité qui peut acheter aux alamukolo to mo la bino so bosengeli komela yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap, protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abela kabela kate alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esakae. Ma ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de tsamwana. Sukana mbimbi, ayo sukana mbimbi. Protivap, pour bébé pro. Produit par Chris SARL. Honorable Néron Mbungu arandaki ba hommage ya suka na paroisse catholique Notre-Dame d'Afrique kuna na commune ya Lemba na moko ya ba collaborateur na ye papa Makengo oyo akufaki mikolo eleki la dilandu héritier mapindelo. Thérèse Saint-Thomas na commune ya Kisenso eyindeki na ndenge ya kosakana te lundi 30 juin 2025 ndenge kaka ezalaki prévu bana ya commune ya Kisenso bautaki na ba quartier nyonso ba yaki ebele pona ko assister na rencontre au ya loisir oyo Rodrigue Mbungu numéro 1 ya fondation RM Tosungana pe promoteur ya complexe scolaire Mama Pemba organisaki bo simba pe boye ba ke équipe ya tembe na tembe et betaki contre équipe ya ceinture ya Nzambe match ezalaki vraiment équilibré na ndenge ya kosakana te bongo tangu ye moko Rodrigue Mbungu fils biologique ya honorable Néron Mbungu numéro 1 ya RM Tosungana fondation pe promoteur ya complexe scolaire Mama Pemba ayaki na terrain ayamba makina ndenge ya kosakana te bana nyonso ya commune ya Kisenso oyo batondisaki terrain Saint-Thomas bazalaki na esengo makasi komona ye moko Rodrigue Mbungu numéro 1 ya fondation RM Tosungana kokoma wana pona kopesa coup d'envoi ya milulu oyo bongo pona kolobela rencontre entre équipe ya tembe na tembe elongo na ceinture ya Nzambe match ezalaki 0-0 na première mi-temps bongo na deuxième mi-temps équipe ya ceinture ya Nzambe atiaki mongete pe moko wana esukaki tina suka tembe na tembe 0 équipe ya ceinture ya Nzambe 1 match ezalaki vraiment kitoko bana nyonso ya commune ya Kisenso bazalaki na esengo makasi komona initiative oyo ya Rodrigue Mbungu numéro 1 ya fondation RM Tosungana azali kosala pona kosangisa bana nyonso ya commune ya Kisenso pona parole o ceinture ya Nzambe ya tongo toza soutenir na ndeko na biso elombe pe ya solo yake mwana ya banga moyo ya solo Rodrigue Mbungu atie jeunesse ezana se akitia morale ya jeunesse asisa kuluna na Kisenso donc yende toza lelo eza cette indépendance 65 ans na biso ya indépendance toza lelo alobi ke akotika bandeko ne boete yanga ko sangisa biso lelo bon natoni sami na esengo ya liboso na sepeli mingi na Rodrigue
Mbungu na oyo sala ko sensibiliser ba jeune nde to vandi boye na base c'est moi molobela mboka Chaku national Rwanzengele ya Kongo beba double Chaku ngam na oloba turoyo ya olobela te bomona to koti mambango bomona to ye makasi na bina minso to na sima na ye Rodrigue Mbungu yende makambu promoteur na biso donc na minso to za sima na ye bana papa fumu toujours triple soneti biso to soutenir à 100% mais to lingi pe yepé lobby akoma molobeli kati na mboka oyo yango monike biso to za na sima na ye bosimba pe boye bake équipe ya tembe na tembe ezali na quartier de la paix pe ceinture ya Nzambe eza na quartier Torlaire nyonso wana ba initiative ya Rodrigue Mbungu ezali pona kusangisa fondation Rodrigue Mbungu RM Tosungana ezali wana esungaka population na ndenge ya kosakana te pe e travaillaka en partenariat na fondation Néron Mbungu ya père biologique na ye honorable Néron Mbungu Fumabanga Moyo bosimba na ambiance wana yemoko pe numéro 1 ya fondation RM Tosungana pe promoteur ya complexe scolaire Mama Pemba Rodrigue Mbungu ye pe akotaki na deuxième mi-temps pona ko beta elongo na basani asalaki ba démonstration ya ndenge na ndenge e pesaki pe sengona bana nyonso ya kisenso oyo bazalaki wana basepelaki na geste ya Rodrigue Mbungu na ndenge ya kosakana te nzokande ye pe ayebi ndembo na ndenge ya makasi bosimba pe boye bake rencontre oyo ebandaki pe esuka kitoko nyonso wana pe ezalaki na cadre ya 65e anniversaire ya indépendance ya République démocratique du Congo nde Rodrigue Mbungu numéro 1 ya fondation RM Tosungana pe promoteur ya complexe scolaire Mama Pemba organisaki ba initiative ya boye ezali malamu Rodrigue Mbungu toujours na ba trace ya papa na ye honorable Néron Mbungu Fumabanga Moyo bendele ekoya te bana kisenso balobi bango nyonso ba mona efficacité ya fondation RM Tosungana oyo Rodrigue Mbungu azali ko diriger nyonso wana pona kosunga population merci Rodrigue Mbungu na oyo sali bana nyonso ya commune ya Kisenso basepelaki elongo na yo le 30 juin 2025. En tout cas, journal ya peuple pour la peuple ya lundi 7 juillet 2025 yango comme na suka vraiment nazaki na songo makasi ya représenter le bino ceux qui vont apprécier ngabo pesa merci na Nathalie Kala Kapenda zalaki na édition na sima caméra tozalaki bongo na Igor Ntingi pe Marlene Massamba montage simba maki na Christian Kiangebeni journal la peuple pour la peuple zaka supervisé et pas ya héritier Mapine mi coordonné par Stéphane Skande bandeko Boti Kalamalam. Au revoir.